Salut à tout le fidèle le www.bongagnamedia.com, votre site, votre chaîne YouTube qui vous aime tant, la chaîne qui fait toujours un bon travail pour vous. Restez toujours branchés et connectés à la chaîne Nabino Bongagna Media. Tout ça, la musala ni Nebsebino, année 2019, les années musala. Donc, tout télémipo, tout l'obéla, tout ça, la analyse, tout ça, ma communion, surtout au point d'embauche, la musique qui n'est malade. Mais kasi, parfois, tono kanisa ba jeune ya Kinshasa ba jeune na Congo ba kanisa ka ko meladiamba ko sala ka ba kuluna mais eza pena ngoti mais lelo to ko pouvoir le contraire nini oyo ba jeune ya Kinshasa ba jeune kinoa ba kanisa po na mbona ba Congo naza na plateau ne bozomona na mebilo moko ya ba analyste ona robenga na kombo ya Gauthier mkubwa ndeko mbote ndeko Dimitri Bongagna. Bonne santé. Santé za malamu nzamba zosunga tozokoba pe makambo ya mboka tozomona ndenge ezokende tozopesa pe baide pour que etomba makaka kitoko santé za malamu tozokoba tozopesa ide pour ka mboka etomba makaka nini yo kanisa bato balobaka jeunesse alilo za jeunesse pas pourri nini zo kanisa bato balobaka makanisa la tililo bon pona bato bakanisaka ke jeunesse alilo za jeunesse moko pourri. Il faut battre dans la circonstance nini utopé contexte nini o babenga ka jeunesse o eza pourri. Pour ceux qui totali ba élément utopé ba facteur oyo et occupa ka ba jeunesse na biso mingi eza ba élément ya distraction. OK. Donc ceux qui ba jeune baza mingi na distraction yo mona ke baza na temps encore réfléchir te. Or ceux qui ba TV na biso, ba institution na biso, ba kambi na biso, ba komi ko offrir na ba jeune makambo oyo ko occuper bango. Oui, pour ça, il y a tant de beaucoup plus de distraction. Tout bien la jeunesse nabiso, jeunesse moko pourrité. Donc les abats facteurs aux favorisés, bah bio en surtout et qu'ils ont même ma jeunesse nabiso na pourriture. Mais jeunesse congolaise, les jeunesse moko active et participant à ma belé. Tout le monde pour que makambo est balancé tout le monde qui bat de konabiso misus banda ko bima libanda etant que ba combattant etant que batala muka etant que oui ça mingi ba jeune pour que makambo est ba changer donc on a besoin dose oyo politique topé mokambi moko songolo pakala akopesa na jeunesse yango wana ne opesa image ya jeunesse soko pesi eloko ya mabe na jeunesse a consommer eloko ya mabe soko pesi eloko ya malamu jeunesse a osala nini obimisa eloko ya malamu. OK, merci. Donc très bien. Est-ce que tu as un rôle ni jeunesse congolaise et jouer pendant la propagande et pendant la élection place ni bataki pena jeune na kati wana. Ouais, ndeko Dimitri Bongagna soki toke un peu na démographie to pe to fongola moi science moke toyoka ka lisolo babetaka sur la population active. Okay. Population active eza population oyo ezali na makasi ya kosala musala mingi to monaka ba jeune. Donc jeunesse na biso eza na rôle ya makasi na kati ya mboka na biso. Na ba période ya propagande na biso to moni il faut tozala na ba jeune o baza na makasi o bakoraki kokota na ba quartier na ba avenue na ba point reculé bi ke pays na biso eza mwa monene mingi et puis eza enclavé tozala banzela mingi te donc ba place mususu esenga ke bato bakende na makolo basala porte à porte pour nous sensibiliser. Donc jeunesse na biso en général aza vraiment na part ya monene na construction ya mboka o. Pour ceux qui sont jeunesse donc mobulu mingi na makambo ya mboka o. C'est pour cela na lobaki donc dose o bokopesa na jeunesse ya mterisa la ke mboka ekendi boso. So yo pesi jeunesse biloko kopola. Tant on le biloko kopola, robimisa pe nini? Ya kopola kaka. Dans la élection on ngeleki jeunesse pena tout jeune congolais qui à l'aise à voter na normal ni singeli à ça dans ça. Oui, pour une première fois au to ko lobaki marié qui a saigné en relais qui près de 40 quelques millions d'habitants mais tout le monde na o kende ko voter dimna ki moi muke suite ya ba facteur mususu ekota na katwana mais au monde que population azala ki mobiliser pour que akende ko tia vote na pour que makambo échanger. Malheureusement tout le monde a peu makambo ngwe basculer to koki obeta lisolo na ngona ba parti na biso mususu akati mais la jeunesse a vraiment participé so ozungi même si mande ko Bongagna o mona ki ba marche o mona ki ba makambo o mona ki jeunesse ne sa ki donc ngapo na nga jeunesse congolaise vraiment
ndeko musée fait président na biso bandoko prenez-vous en charge moi ba makambo wana vraiment ekomaki koko ekoti vraiment na kati ya makila ya ba jeune na biso soki esengi makambo ko bima na nzela jeune pe azobima na nzela so esengi makambo koloba jeune pe afo aloba mais koloba yango soki efoza ya koloba moko ya mayele oyo osala ke makambo ekinde liboso yo no eza koloba ya mabe un peu ça. Merci ndeko Gauthié tozoko baka na yo to kele mo na mo le man po ebi kambo etali média de kambo konga to bel dans kambo etali be élection ba conteste nini o élection sur les kaki to le blanc muke ninge bato ya 3 villes ba tchagi bongo ekara na élection ba votaki te to me rappelle le blanc vision nini ezaki nini ningi no o yamaki sango anta ba biso ke 3 villes entre Yumbi Butembo na Beni 3 villes wana o ba votaki te est-ce que kocha bango ko botela bango droit na bango constitutionnel o epesi bango ya ko voter ndenge nini osantaki puis est-ce que l'élection o na ba bureau de vote esalemaki ndenge pena konenanga Sénat abayi pena l'élection fa esalemaki libre transparent esalemaki pena bongo concrètement tout. Merci ndeko Dimitri Bonganya. Par rapport à l'élection, on a moi historique moqué à l'élection na kati ya Afrique. Et dans le contexte na biso particulièrement ya RDC Congo. Ce qui totali l'élection na mboka mopaya ezalaka organisé par ministère ya intérieur. Au moins na kati ya ministère ya intérieur baza na cellule moko boye organisaka ba élection. Wana ba boka o démocratie et fanda. Mais ce que biso na mboka na biso neti démocratie moko non e fandi te tozo bunda pour que to kota démocratie pour que to fandi sa yango to mona ke vi ya ba conflit ya ba crise ya ba légitimité ba pouvoir na biso mingi ezwama na ba révolution na ba guerre na ba boye ba différentes manières de manière démocratique te yango contexte ya ke pour na ko légitimer organe wana ko organiser élection tout ça organe moko ya part OK ba différents branches ya ville peuple ya population ba kokota na kati to mona société civile ya na kati to mona ba politique to mona moi ba to ndenge na ndenge ba kota na kati na pona créer indépendance wana on moni pe na Afrique ba binga on ni commission électorale indépendante donc créer indépendance wana kasi pona contexte na biso oyo to mona ki ke ba élection na biso elekaki moi na mobulu moi ndambo. Par exemple, tout qui est na kaya bande konabiso ya Yumbi. Le fait que le président nabiso ya Seni Corneille Nanga a ebaki kolongo la bande konabiso droit na bango ya ko voter, ils allaient déjà abimoko contre la loi. Parce que constitution nabiso lobby congolais nyon surtout azana droit ya ko pona président de la République nae. Corneille Nanga apesa ki biso avi nae a lobby ki ils allaient pour na ba raison ya Ebola. Bon, biso étant que ba to mayele ba analyste politique to mekaki okota Corneille Nanga de yemoko azana droit ya ko pekisa population mon côté akende ko voter il faut el makamwana ele kana conseil de ministres o ba robenga ba expert ya Seni ba robenga ministre ya santé ba robenga premier ministre ba yokani ba lobby raison nini ezo sala ke batu ya Beni batu ya Butembo ba voter te. À cela, ce que le gouvernement est publié pour communiquer mon coboy. Après conseil, on a que pour la raison, songolo pa kalaneti nani Ebola, bande qu'on a biso à côté kuna moyen ba voter égalité. Mais à une grande surprise, tout le monde a quand on a biso Corneille Nanga abimé la biso, abisa biso ke bande ko ya Beni ville Butembo Yumbi ba ko voter te. Oh, ceux qui tozongi sima ne que Corneille Nanga tonga ya qui pour la première fois a reporté ba élection a baki akoki ko sala élection te ceux qui Kinshasa et voter te parce que ba matériel où il fallait et ça ma pour la élection ya Kinshasa ezalaki ya kozika. Oh, ezalaki pe farce moko ba ça ya kibiso. Mais to au mona ba reporter que ba élection pour na Kinshasa et kokaki ko voter te. Donc pour nous remplir la constitution na biso ndenge sengela ki to yebaki ko nzema ka babongisa makambo ba juste ba voter mais to yo mona na dernière minute ayo bilongo la biso bande ko ya Yumbi nini boyo raison pesi biso pesa valable était so to koti peso na kati to moni jour ya élection le 30 so mona ki bande ko ya Beni ba organiser ki élection na bango moko parallèle pour na loba na biso ki ba sa capable ya ko se prendre en charge ya ko yeba ko éviter Ebola ba ko yeba ko sala be donc na point wana to mona déjà que ba élection elekaki malamu te so to koti peso na kati mingi to mona pe lisusu
na ba centre ya ba vote na biso donc ndeto bandoko tambola na gauche droite tout le monde que tozaki na difficulté ya ba liste bandeko bazaki na difficulté ya ko retrouver comme on oye bando sala pe ke mutu mususu alembi akosa ya nini azongi ndako toyo komona pe côté mususu ba machine ekalaki bandeko ba na net ba ko komona ba place mususu kutu ndeko corner nanga ye moka ye na ba liste ndeko nde sala ki moi ba retard et puis ba air ba centre de vote il fallait fungwama na ba air fallait kangama moi koko sezala ki wana donc soki to sangisi moi ba facteur wana nyo surtout to ko ba ke na ba pourcentage moi mingi élection na biso erataki bon ba catholique pe na ba organe mususu ya ba observation ba pesa ki ba rapport na bango pona oloba moi ba bi moi ba malaise moi ba bloco esalaki ke makambo belé eleka malamu te soki to kepe na ba ndeko na biso côté ya ba est kuna to kaki pe ba côté mususu ba milicien ba rebelle ba bimaki ba yaki na ba mindoki bazo voter ba na makasi voter muto oh voter boye donc contexte ya ba élection to kolo ba ke ezaki na situation moko ya malamu te mais comme ba élection ba congolais bazalaki na posé à changer régime ya ko changer système yango to monaki vote elekaki na ndenge esalemaki wana un peu salem de Dimitri Bongania ba fait ese belé donc to koko ba otanga pe ba ka par ka na bandeko monanaki moi koko sezalaki et là on a monaki un peu flou tout le monde maka ndenge ba ekartaki bandeko ya ba Butembo Yumbi le 23 oyo connaît dans la public toi liboso tout ken élection selon programme le 23 décembre avant machine zika avant mamuno soesa le mawana bandeko wana bazaki écarté te bazaki prévu bon ba élection mais après le 23 décembre bandeko bazaki écarté na ebité raison ni pene pour ça qui et ça ka rebola bon le 23 décembre bolezaki te pour le 30 bolé comment Dimitri Bongania no réussir on de konanga il faut kokotaka air moko na ma yele ya ba politique azai mutu oyo na yebisaka balinga na ngai soki apesi yo bombo yo komona kaka bombo wana eza bombo te eza na makambo mosusu eza na se par là j'allais dire quoi eza na ba acte mosusu ndeko na biso nanga bandako poser eza ba acte politique tandis que ye aza organe mo ya appui ya démocratie OK donc par là soki na meki ko éclaircir bandeko na biso ba Hollande eza nini soki tozongi na ba élection oyo elekaki ya 2006 à 2011 ndeko Dimitri Bongania batu nini bavotaka mingi massivement place ndeko Kabila zwaka bavoix mingi ezaka parti est soki toye lisusu kaka na parti est wana côté nini bitumbe bundama mingi batu bakufaka kaka na parti est wana donc na contexte ya so biso tofandaka na Kinshasa tofandaka na RD Congo toyebi comment majorité na biso na pouvoir ndenge bakomaki détester ndepe bato ya est bakomaki ko décrire bon parce que ba voter qui est mingi bazaki na besoin que assiste la bango guerre assiste la bango pasi assiste la bango viol assiste la bango makambo boye tant que à résoudre makambo wana te donc vote sanction ngeko za na côté ya parti est wana donc sur le plan stratégique neti o komaki population moko boye bakobandaki ko gêner majorité et ba ko remporter ba voix mingi donc ba calcul politique pe ko ko taper ki ba sani ba exclure bango pour que toye ba ko zala na population o to ko ki ko kamba malamu to ko ki ko manipuler malamu so ki o quelle source na kati ya profondeur au mona ki yo moko to rappeler moi le 23 bazaki ba éligible mais nini yo comme en le 30 bazaki so ba éligible té so yel pe lisusu Ebola yango ezo bimaka na ba période. Ka période d'élection. Na ba période d'élection. Et ba centre place batu oyo bazana Ebola centre wana basaka batu wana. Est-ce que moyen c'est quitter ya ko contrôler ba centre wana? Pourquoi pas to ya na ba thermomètre électronique na ba centre de vote nyon surtout na ba Butembo na ba Beni wana que mutu avant à côté na kati ya centre de vote basali ni bazui température na ye batali ni boye après à côté so ba moni température les amo élevé batu mpandi pour seigneur azalaki na makoki na ministère ya santé ya koyeba ko organiser makambo wana surtout mais pourquoi pas ba yebaki kozwa ba précaution na vente ceux qui pona Kinshasa ba monaki ke kozala malamu te bandeko ya Kinshasa ba voter te pour ani pété ba kanisa ki pété ke bandeko na biso kuna ya Beni ya Butembo yeninga kozala malamu te ba voter te donc pour na biso na ba analyse na biso to sala to monaki ezaki une façon ya ko bomba vote massif ma o ba mo ba votera massif ezaki côté kuna ngaki ke na ngambo ya opposition yango il fallait ba kata yango pour que nini
majorité ameka osala mwa bakalkine malamu soki okepe mosusu mosika ndeko Dimitri Bongani omonaka soki otali campagne ndenge bandeko na biso ya cash to mpe ya lamuka bandaki campagne na bango kuna omoni campagne na este kuna nde ezalaki mwa mouvement te makasi ezalaki vraiment parti moko prise par l'opposition na biso donc côté kuna omoni so tobi tokota ngo na ndenge bakalkile ya bapolitique ezalaki parti moko gênante donc il fallait au moins kobimisa mwa bakanga. Ok, merci monsieur Gauthier na ndenge tozokoba tout cas na moi pena jeunesse na biso za jeunesse mo oyo elandelaka pena makambo etai ya mboka elandela bango etai pena mai politique eza jeunesse bon pena pour été bon ba élection salemi malgré ba difficulté malgré les méthodes de voter ba vote monsieur bureau monsieur informé na retard ba monsieur ba ba komo na ba voter malgré ba difficulté wana na ebité so on repesa pourcentage na nanga na ndinga a organiser kaka ba élection l'élection repesa pourcentage combien? Bon, par rapport à pourcentage ya nanga ceux que tobito qui na ba chiffre yemoko a lobby en relais qui près de 40 quelques millions de lecteurs mais tout au monde qui na 44 000 wana relaki kaka 18 000 et quelques ne ba se manifester na vote. Donc surtout les pays sur total ba côté union surtout autant ba bloc na surtout nga ko ba ke nanga azana moins de 40% ya réussite ya ba élection na ye par rapport à ba azana c'est à moyenne makasi so il to remonter pe du souci mo ka promettre ki biso pe et le on chef de l'état que to ko za ba élection ya malamu mingi oyo koleka mais na situation auto moni vaut mieux que ba élection au bande ko na biso maloma ya ba ko sa biso ezaki ba élection ya malamu tandis que ba élection oyo nanga oyo ezaki ba élection moko moni to luki ba élection na bitumba so tali ba catholique ba bimaki na nzela ba yi opposition pe mususu ba banda ko bima na nzela pour que réclamer ba élection bande ko belé ba kufi ba rosi chimanga ba Thérèse Kapangala do ba élection ezaki ma peuple congolais abundela ki yango bana ba luche belé ba kangami ezaki ba élection au peuple congolais abundela ki yango pour que arracher au moins démocratie na ye passation ya pouvoir oyo mais tout au monde ba makambe belé yo côté na kati mais jeunesse pendete telemaki elobaki rotika yango te to kende na ngoti na suka nde ba congolais ba lobaka to kende na ngoti na suka donc ndengo nanga vraiment azana c'est à moyenne. Donc, à quoi qu'il copie ces biso élection oyo ya pour andi compromettre biso te. Ok, merci. P aller azam batnon so batiki biso na kata licho bitumba auto bondaki po tozo bomba élection na biso tozo bongo président na biso après o ezali bongo ba élection to voter ba élection stili to zela bon résultat. Parlons un peu sur le résultat oyo c'est une bimisi au président Nanga abimisaki. Comment jugez-vous ces résultats? Ah, ndeko Dimitri Bongani avec nanga il faut s'attendre à tout mais azana qualité moko na o commissaire ezana ndenge ya ko amuser un peu galerie nanga atabolo bindenge nini nde bandeko na cité balobaka tout ça bateti misato ah yo yebi ngote bateti balele nanga mukuna muzuzu yo mo bakisa ah atabolo bindenge nini bango ba raté nanga la c'est biso mais vraiment calcul na ezaka calcul na pour na résultat ba publication oyo to moni makamo mingi to creuser ndeko Dimitri Bongani pour biso to zaka osala analyse vraiment ba élection il fallait ça les matoyeba ki ba catholique na ba parti politique na biso société civile boye fallait bazwa moi ba accréditer ba témoin na bango mais soko tali na kati accréditation pour que Seigneur puisse ezalaki déjà na passé ba catholique ba bongisaki moi 40 000 na bango Seigneur etali mo chiffre moko bango catholique azolo ba azwaki 23 000 Seigneur lobité APC 17 000 côté kuna pays IDPS na batu na bango ya UNC na cash ba bongisaki pe ba témoin na bango société civile tout le monde pe ba observateur mususu pe ba ekilibanda tango ba élection esalema après ba élection tokina mamona dépouillage oui c'est là qui est au côté centre par centre boy tout le monde dépouillement des salles mahawana ba témoin ba là qui wana ba bando ko zo ba PV oui ça là qui ba ramenant et pas ya ba tout ba candidat na bango comme ba bando qui ko mema ba
ba PV na bango mais ce pe bandaki déjà koleka na ndenge ya internet bazotinda yango neti omoni bisanga oyo ya lamuka bango bayebaki kozwa moins 40 000 téléphones smartphone ba téléphone smartphone oyo tobengaka ba Android quoi bayebaki ko remettre yango na ba témoin na bango pour que et permettre centrale électorale na bango eza na ba données à temps ya candidat na bango tout le monde et puis bande copie ya cash pe bazalaki moins bon na centrale électorale na bango donc ba résultat déjà na ndemo ya butu to yebaki déjà ba tendance ne bando okende ke mutu o ba votaki mwa mingi mutu ba votaki eboye mutu ba votaki eboye mutu ba votaki eboye comme seni kaka nde azalaki aza organe habilité ya ko publier ba résultat wana il fallait to zela siko seni apesa ba résultat mais na ndenge to bandoko ka déjà ba sondage de to ebayi ke et bandoko kende mingi pona côté ya opposition pour que tout tanga non ba plateforme té quoi yani to bandoko kende mingi côté ya opposition a une grande surprise to yo mona ke ba yo kata biso internet donc tomba kati biso internet et sali ke même bandeko o ba ndoko travailler na déploiement ya ba vote bakomaki mbala moko na kokoso ya koyeba kotinda ba donner na bango lisusu ndeko Mende alekaki comme porte-parole ya gouvernement pe alobaki na biso eza par rapport ya abus ndenge bandeko mosusu bazosala internet et raison ya sécurité il fallait bakata nde pe bachaîne mosusu ezopesa batendance mais bato bavotaki toyebi ke na Kinshasa nde bato votaki toyebaki kocircule na bacentre de vote bando omona ke centre de vote so tomoni ke ndeko Fayulu aza likolo ndeko Tshisekedi aza boya ndeko Ramazani aza na se toyoki mpe tobanda kobenga mpe na baplace mosusu mais toyo omona une surprise générale ndeko nanga yo opesa biso ba résultat na ye soki totali même na kati ya publication ya ba résultat na ye ba jour oyo apesaki biso fallait ya publier akokisaki calendrier na ye te ye moko aviolaki calendrier na ye apusaki mikolo ti jour ye moko motema na ye elingaki ayopesa biso résultat na kati mpe ya résultat selon loi électorale oyo eza mobeko oyo il fallait tambusa biso na baélection ezalaki composé établi rédigé par ndeko nanga na baexpert na ye baye nango ntina niveau ya cour pour ke baoyeba kopublie yango ekoma mobeko ezalaki violé na plusieurs parts ndeko nanga prometaki biso ke baélection ekozala barésultat baopesa biso ekozala barésultat oyo ezali issu ya bacentre ya bacompilation manuelle mais toyo omona résultat ya ndeko nanga oyo apesi biso arbi eza barésultat issu ya baclé ISP donc ezali électroniquement or biso vote tobandaki kosala vote électronique te tozwaki machine à voter comme imprimante eyede biso topona candidat ebimisela biso tiki wana tobandaki kotia na kati ya urne mais toomona siko résultat ndeko nanga apesi biso eza résultat électronique et puis résultat yango eye na nini na baclé ISB soki toke lisusu mosika ba centre ya compilation ti jour o ndeko nanga bandaki ko publier et bandaki ko sala ye moko avant wana alekaki na TV aleki ayebsalaki biso point de presse moko alobi ke moyen a publier ba élection na date oyo apesaki biso ya liboso ezalaki te pamba te azalaki juste kaka na 17% ya ba résultat wana ayo opusa na mois 2 jours moki ayebisi biso akomi na 50 quelques %. So imagine ndeko nanga asalaki après 2 jours après mikolo mike akokisa 100% ya ba résultat wana ye moko aye kususu lobate ba résultat wana eza ba résultat ici ya ba clé USB donc ndeko nanga a dupé ba congolais donc ils appellent viol oyo ayebi kosala na mukanda électoral oyo bango moko bakomaki siko otokota siko na kati ya publication wana soko landeli ba chiffre ndeko nanga apesaki biso chiffre ba oyo ezaki publier na butu wana pour une première fois tout le monde qui publication les kaka ndeko nanga apesaki ba élection oyo republier les bossé ba élection présidentielle après présidentielle à l'écanabiso na législatif national autobenga ba député national après ba député provincial ndeko nanga memi biso na système na yemoko ndeko Dimitri Bonganya a memi biso nando na ba élection ya ba député provincial et memi biso nando temps molai la loi électorale jour on est qui prévu ba publier ba élection ya ba député provincial na suka na ngona ba vers ba 3h ndeko nanga ayo ko bimisela biso élection ya présidence de la république ayo ko publier biso ndeko Félix Tshisekedi comme président élu avec 7 millions et quelques ya ba voix au mona ke a violé moi ba étape belé o abomi mobeko na yeye moko o abimisa kiwana
normalement nde bapesaka biso soki ozongi mpe totali ndeko na biso malumalu oyo tozotanga mwa trop ye basalaki lokola nani ndeko nanga baélection ya 2011 ya 2006 ebandaki kozala proclamé par rapport ya bacirconstitution tozwi par exemple ya Kinshasa autant d'enrôlés omoni bato oyo bavotaki bazali autant par exemple tozalaki na 1000 enrôlés na Kinshasa bato bakendaki kovote jour wana babimi par exemple 700 na 700 wana ndeko Félix Tshisekedi azwi 50 ndeko Martin Fayulu azwi 40 ndeko nanyo 7 Kikuni azwi 10 normalement nde bando kendo wana tozwi province mosusu donc kende parti par parti province mosusu et na suka suko nde alors apesa biso chiffre global te na bango nyonso surtout na ba province nyonso surtout mutu aleki bango na ba voix eza mutu tel moni mais ndeko nanga ayemba na moko bando pesa biso ba chiffre en gros dans ba chiffre déjà où il est déjà à manipuler malamoko ndeko Félix Tshisekedi 7 millions et quelques ndeko nanyo 25 000 ndeko nanyo 25 000 sukoyo tokoyeba ndenge nini ndeko Félix Tshisekedi na Kinshasa azwaki 1000 voix na bandundu azwaki 1 million na nini bo azwaki 1 million tokoyeba ngo ndenge nini soko koti pe sosi na profondeur bato bazaki moi ba esprit éveillé balobaka o azaki na mwana papier na ebik abandako kokoma tongo ndeko nanga abandako publier ba chiffre oyo abandako pesa biso ya jour wana na buto ye moko ezaki na dépassement ya 240 et quelques voix donc ye moko ayebaki ko équilibrer ba chiffre na bien te au monde kezaki eloko moko belambami na mbango pour que ba pesa biso na consommation donc il fallait ba distraire biso nanu na makambo oyo ya ba député professeur oyo ezaki profiter jour wana pour que a publier biso donc na nyonso tona so tosangisi ba biloko na nyonso tout le monde ke ba élection oyo nde na bandolo ba kezali na se ya moyenne makasi toko benga ngoza ba élection ya mabe oyo toko kozwa ndeko nanga a manipuler population akosi biso ko banda yebandeli ti na suka ya ba élection asali o mutema na elingi ok ndeko nanga asali o mutema elingi pasi kala na mboka na biso yango po tozobunda tozoloba makasi changement ngo izoyaka a pas de tortue bon ndeko nanga a publié ba élection na ye peuple congolais o basepeli o bazakule baleli na sima nango wana mutu oyo po o akone na tobe yango ba résultat provisoire mutu apesa ba résultat final eza bongo cour constitutionnel mamweke na cour constitutionnel akati makambo alobi mokonzi mboka na biso ezali bongo Félix Tshisekedi na ebité comment juger bongo ndenge nini ko akati makambo o juger ndenge nini soro nano akati makambo Dimitri Bonganya toujours na kati ya bwanya to pusa mwa mayele pe mingi liboso soki otali makambo ya élection tongo peuple na ba organe ndenge ya ba politique ba société civile tongo babandaki kobunda ezalaki pour que tozwa élection moko ya malamu romona na ba groupe mingi babandoko ba élection sans Kabila élection boye ezalaki boye parce que tolingaki tozala na ba élection o moko ekozala transparent ceux qui gagnaient à mon année qui azalaki boye et non la élection moko boye ezala contesté ce que tangi préambule ya constitution na biso et la constitution na biso ebako salema pour na ko éviter ba crise ya ba légitimité union surtout tout monaka et zano ça ke ba misusu ba kino sima mnduki ba misusu ba sala boye ba misusu ba sala boye donc ya wana to yoko pona mode oyo ekomema biso na ekomema mokonzi moko ya malamu oyo eza monde ya ba élection to boyima minduki mais to mona suko ba circonstance oyo ememi biso na élection so otali na mayele ngapo nga na bengaka Mese Kabila abandaki kokanisa na kimia tongo biso to bandako tumbola mingongo bato ndeko na biso ya opposition pe ya côté mosusu babandaki omona stratégie moko te ndeko Kabila pusaki vima mayele mingi po biso nyonso tout tongo bato bandako bima na nzela to bandako mona bandako tala kaka Mese Kabila que c'était la personne où il fallait tout mettre dehors. Mais que même si on mettait M. Kabila dehors, il y a un système qui va rester. Donc il fallait mettre des moyens aussi pour que ce système-là soit mis hors de notre sillage politique ou de notre pays. Ce que qui na ndenge ya cour constitutionnel. Ce qui n'a creusé peu de na profondeur au monde tant bande ko na biso mingi ya la muka babandoko kende ba baki nini bango ba baki que tout ça la élection sur machine
son Kabila pour que l'élection eza malamu mingi. L'élection ezalaki pour que tu éviter la crise oyo ba makambo onyo surtout et ba kokomela biso dans l'illégitimité onyo surtout toujours ba onyo surtout wana. Mais ba côté na biso ya opposition déjà ba na bato ba benda ki déjà to moni que Genève et kendaki ba opposant ba benda ki ba kendaki boye to yo kota boye na ba mayele pe ndeko Kabila to mona soko ke elongwe soko nde to ba ki opposition na majorité nde ba bundaka to yo mona soko ke bande komi balé ya nini ya opposition nde ba komi ko bunda ba mo ba zo benga na ba frère. Mais FCC na intelligence ya mokonzi na bango ayebi ko manipuler bango pour que a tout elisa bango to yesu ko na kati ya cour constitutionnel. Cour constitutionnel wana biso nyonso tout bandoko décrire ka ke ezalaki dessiné déjà pour na mutu moko. So otali ba nomination otali bato ba o composer on to bi ba yani grande partie za ici ya ba kabiliste. Donc résultat nde to bandoko kindelela ngo to ba ke ezala moko koso. Mais au moins de ko fayulu na dynamique de l'opposition balobaki basala nene bameka pour que ba kende na nzela ya cour constitutionnel wana tina suka to yo mona ke ba requête ezalaki jugé recevable pe non fondé monsieur c'est parce que ndeko fayulu du karaté mutatina ki requête nkuna na cour constitutionnel to mona pe monsieur ndeko Théodore pe akende ki na requête na kuna ezalaki pe rejeté cour constitutionnel ayebaki ko rejeter ba requête ya batu mibale wana. Pour ndeko Fayulu balobaki eza jugé recevable mais non fondé par rapport ya ba makambo o ndeko Fayulu akotseki na kati wana ndeko Fayulu asengi yemoko ba annuler ba élection yemoko asengi ba publier étant que vainqueur asengi sur recomptage ya ba eloko ya ba élection wana. Donc tant au cours yebaki ko kota na kati na yango ba monaki ke makambo oyo ndeko Fayulu azosenga biso za na ba contradiction mingi ro permettre bango ba kata de makambo wana te ba yebaki ko kwesa bonne requête wana côté ya ndeko Théodore ye asengaki ba yeba ko annuler ba élection par rapport que seni na ndeko nanga ba yebaki ko violer constitution pe ba yebaki ko violer loi électorale na kaya bandeko totangaki ya Yumbi ya Butembo ya Beni nyaso ayebaki ko inscrire bango or constitution na biso epekisi makambo wana soki totali pe na ndenge ya bandeko publier na ba erreur moi mike to ebe ba excédence salaki mamde salaki bo élection le kaki na ndenge malamu te publication na ndenge salaki aussi na ba clé ISB nde to annonce na ba compilation za la manuel. Donc par rapport wana seni ayebaki organiser élection malamu te de côté Théodore asengaki ba ko annuler ba élection wana ko na sagesse na ya fandaki ayokaki débat de bandeko leka entre bandeko ya Fayulu na bandeko ya Félix Tshisekedi ezaki représenté par collectif ya ba avocat na ye ba baki ko sala ba échange wana et puis cour constitutionnel ayebaki ko juger que ba requête ya ndeko Fayulu na ndeko ya nani ya ndeko Théodore eyebaki ko sala ba requête moko ba kokaki ko accepter yango na ti ya ndeko Fayulu mais jugé non fondé. Par rapport à quoi? Donc autant à même 2 cas ou 3 cas. Ndeko Fayulu azalaki non na contexte oyo to yebaki ko kende non na ba élection seni a publié ba élection après 48 heures pour que okende ko kotisa nani requête na cour constitutionnelle. Na 48 heures wana boyebi ke Ndeko Fayulu aza ici la dynamique de l'opposition. Il y a Zalineti coordonnateur na. Il fallait asseoir assemblée selon loi oyo organizaka makambo ya ba parti politique a soir ensemble na pour que ba ko sala moi conseil na bango ba bimisa ke ba pona mutu moko a ko kende kotika requête wana tout le monde a déjà que na place wana forme ya requête bano causer déjà ba problème selon cour constitutionnel ndeko Fayulu azaki na makoki ya kokende ko engager nini wana te parce que ya azaki susu aza président ya exécutif wana te il fallait mutu mususu o ya neti président exécutif wana nde akende kotika requête wana to mona pe susu ndeko Fayulu apesi procuration na maître Konde or procuration wana eyebaki kozala malamu te donc dimanche ndeko Fayulu il fallait sala nini basali conseil na bango ba bimisi mutu moko oyo akende kotika requête wana na cour constitutionnelle mais avant il y a na cour constitutionnelle il fallait que non na kati ya ministère intérieur ayeba ko pour publier bango na kati ya ba registre na comme parti politique comme organe moko boye habilité ya okende ko revendiquer na ba bloc wana après et kende na journal officiel
journal officiel et ba ko publier yango na moboko ya l'état no benga yango journal après wana nde suko ba ko uza mikanda wana nde ba ko tsa wana ti ba subasma pour que ba na cour constitutionnel so ko tali ta wana nyonso to na système politique na biso na administration na biso exactement ya mulai donc de ko fayulu na piège o batandaki bango akokaki ko bimisa mikanda ya malamu te pour que akene nango na cour constitutionnel. Yo la peine na contexte ya cour constitutionnelle so total ba tata wana surtout ba telemaki wana to bi ka une grande partie ça ba kabiliste côté ya matoi misusu pe bazoto ba biso ki ande ko feliti c'est ki di asala ki dili nande ko kabila asala ki bo so ki tango zali ne ko dimitro olinga to ko toucher moi ba point o bazoto ba point ni ba sali dili wana donc par rapport ya forme déjà oui bandaki ko sala requête ya ndeko Fayulu na niveau ya cour constitutionnelle requête on ezali ki na défaut de forme par rapport ke ndeko Fayulu ko engager dynamique te yemoko akotaki des requêtes oyo ezali ki na ba date na différent yemoko asengi ba makambo ebele na kati ya retraite on oyo ezosala ke contradiction ezokota na kati ya cour constitutionnelle ejugeki ke il fallait babwakisa requête wana et babwakisaki biso ka requête ya ndeko Fayulu te babwakisaki biso requête ya ndeko Théodore. Na espace wana nyonso tundenge tikalaki yango bayebaki ko publier ndeko Félix Tshisekedi comme président élu ya République démocratique du Congo. OK. Marqué wana en tout cas ndeko côté mukubwa ozopesa ngai esengo en même temps pasi nazo bateni na koloba po ozo expliquer pena makambo peut très bien na ebité osala politique bendenge. Te ezali kaka moi ba recherche moi ba analyse ozo ka ozo tal ozo analyser pe ozo sur la pena ba mikolo moi ba professeur moi ba tukili kilo ya bwanya tozo poser pe moi ba acte na biso ozo tal yango pe to bi bon eza na partie ya population na biso o ba comprendre makambo te donc il faut au moins ko éclairer batouana que makambo tel ezoleka boy non pe c'est exemple moko tongo ndeko matata ponyo akoti na kati ya primative tant que premier ministre nous matata ponyo ayaki na ba terme économique na uzo ka terme net cadre macroéconomique cadre macroéconomique c'est juste ka ba indicateur ensemble ba indicateur wana ya économie et cadre macroéconomique tout le monde ya na PIB na kati ya na taux d'échange au moins ba wilo ko yana sai so na matoi ya ba congolais tongo déjà matata pona bimisa ka cadre macroéconomique bango pona bango ba biti bango mona ngoso kezaki mbongo donc créer trouble belé na matoi ya ba congolais. Donc, on a comprendre que les Congolais ont une difficulté à accessibilité à l'information. Dans le sens, parce que tu as dit que l'information, comment on fait facilement les réseaux sociaux et pas dans la mer, façon qu'on comprendre, on peut traduire, ils ont créé, poser problème. Pour ça, on a cité au monde, on a battu à coup conditionnel, ça les boy, baliaké, ça les boy, mais dans le cas de la profondeur, il y a qui battu belé, ça l'année, parce que moi, biso bateau, tout moi, occasion à kotanga. Tozuma ba occasion ya koyeba koyokola babuku kosola pena ba mikolo misusu pona koyeba kaka bonne marche ya mboka na biso ezala yango tolobi na biso toza au moins éclairer na ba esprit tokoki ko kabola ngo pena bandeko misusu bazana ba question baza pena ba vie pour que toyeba kosala que jeunesse na biso inginga neti tata episcopo na biso ayebaki kokende na retraite mosenga lobaka jeunesse atelema pe kichasa inginga na mwinda pona ko éviter ba médiocre. La politique ya mboka na biso. Merci mingi ndeko Gauthier Mukubwa ni tozokoba na yo. Restez toujours branchés, connectés dans votre chaîne www.bonganamedia.com, votre chaîne YouTube Bongana Media. Et ça là pour divertir, et ça là pour passer des informations à la page, à la ligne, à la seconde. Nous sommes là, tous toujours prêts. Et Sabino. Bonne information, informé na solo. Suivez votre chaîne Bongana Media, suivez votre émission La Vie en RDC, une émission qui parle toujours des réalités qui se passent ici en République démocratique du Congo, précisément ici on est à Kinshasa, ville province capitale.